Nul ne peut raconter ou faire le récit de ta vie comme soi-même. Mukolo Masolo. Mukolo Masolo, une tranche de partage de connaissances et d'expériences à travers le parcours de la vie des modèles. Que la FM Télévision met à votre disposition. Ce que tu vis ou traverses aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a sûrement vécu également et a triomphé. Prenez donc rendez-vous sur la Fondation Maloa Télévision pour vous édifier à travers le parcours des autres. Comme une histoire et chaque histoire a un parcours. Ah oui, Mukolo Masolo. Et oui, bande ko balandi à FM Télévision ezara esengo pona biso kozala toujours liboso na bino, surtout soto za information ya bien ya komemela bino et ça la biso esengo ya komemela bino yango na cadre ya émission na biso Mukolo Masolo yango to pesi bino déjà mbote mingi bino nyoso bolanda biso na FM Télévision na cadre ya émission na biso Mukolo Masolo. Mukolo Masolo lelo atamboli pe akekozwela bino mwana ya Edingwe moto na ngenge ye moko baki komone lui Edingwe moto na ngenge lelo mwana na epe aza catcheur ndoza na ana plateau to ebi pe ke circula ki mingi na ba réseaux sociaux sur liwa na ye mwana ne pas awa akoyibisa biso qu'est-ce qui ne va pas avec son père akoyibisa biso mais sinon beaucoup plus to beta masolo ya ye moko kombo na ye Dieu merci Edingwe nde otozo yamba na plateau na biso na mokola lelo tolobi Dieu merci Edingwe. Bonjour. Oui, bonjour maman nangai. Kimia ezali Kimia ezali na ngolo ya Nzambe pe na ngolo ya bakoko. Ya Nzambe na ya bakoko. Na Nzambe na bakoko. Bongo basangisa pe bongo. Et bon ebiteke bakoko bazala. Oui bate. Ngani yo nem to yebisanga. Bakoko basali po ba poste no tozala na ngoze ya bakoko bakoko na biso. Voilà quoi. So tali poste no zana ngoza kombo ya bibliothèque, za kombo ya mindelete, tozana poste no OK et uté pe bakoko na biso verfio pe sanga raison mec. Mais si on les cas poste no ngasko na zongi na prénom na o. Pas de problème. Dieu merci et dingo tant na ba Dieu merci et dingo ngamo na oseka na ebike na ndako pe batu pe ba oseka ba nini mwana ya Edingwe Dieu merci. Oui. Batuna yo ngote. Oui, ebele batuna ngai partout dans le monde entier baka mwande nini ke papa na bino abima na identité oyo me apeso kombo Dieu merci. Donc voilà ça batu ke monene na Nzambe zali. Wana batu batuna Dieu nini wana oyo apesa merci. Bon, batu na kaka po mutaza mutu akoma Nzambe te quoi. Donc kombo o Dieu merci. Nazwaka kombo oyo à l'époque tant bon ba utara ko sala accident na nzela ya Bandundu na wana aza déjà catcheur yo botame papa obunda déjà. Bon moi je suis né en 1983 bon Azaki déjà catcheur. Ouais, papa déjà papa bandi catch déjà na 70 na 70 papa bandi catch donc na botem na 83 82 tant bakenda ki bakomba na Bandundu na banzela ya mai kuna voilà. Tant basala ki accident bakacher bakufa ki babosei bakacher rebelle voilà donc tant papa zonga kisko yo nakin atira ki mama nazemi na ngai voilà et déjà ba mois de j'ai pour ça na ki quoi atika mama nazemi donc tant basali accident na Bandundu donc il a risqué voilà tant bazongi ki ça pour ba soin. Après quelques mois, les ngana yo botama donc tant amona ki ngai ya miminga imba moko tant azwinga maman lobi Dieu merci. On comprend donc Dieu merci pour la grâce na ngai que azongi en vie à risquer na liwa donc pour matériel nazé mi en totalité na peseka kombo Dieu merci. On me dit que la Dieu merci et Edingwe. Voilà. Obito no lo babwe batu mingi ba lo baba okama pe ba seka place bazali parce que les gens ne peuvent pas croire qu'il dit ngolo ba Dieu merci ya surtout ba sei wana ya edi ngana mwana mateteti. Ah oui. Mais bi ba sera tala kuna na likolo tala kuna na se bablo mwa bongo mais lobi Dieu merci. Dieu merci donc ye mwa pes ba outil à risquer na liwa na makambo ebele ba msusu ba kufi mettons ya zongi kisasa akoti ngai pe na botoma bia donc Nzambe vraiment linga kina nazonga na mokili pour moi na oatika l'orphelin te quoi poison na posa na ngai ngo tonga miminga imamu atali à Dieu merci donc voilà quoi donc naza fait des vraiment pour nai vraiment
Donc quelque part au bipé que papa est baka existence nzambe à likolo hein. Wana Dieu ya nzamba likolo non? Bon, papa est bin nzamba zali, aïb monene nzambe parce que au moni mutam qui leur jugé na ba façon ya lingi a condamné na ba façon ya lingi quoi. Donc y atalela ka nzambe po ezali ka moyen nzambe na po nzambe mtepsa ki souffle de vie même ata po akende likolo ya ringi abunda a préparer spectacle a préparer ninga ko sepesa ba fanatique na hasard et pas nzambe za la raté voilà quoi donc c'est ça. Dieu merci Edingwe, quantième fils à papa Edingwe? Ouais, moi je suis le cadet de la famille Edingwe dans la Zamona Souka, Tobotama 3. Et né la chose avec moi si Nénette Edingwe, que son âme repose en paix. Et puis grand frère Ongana Lanzi de Jésus Edingwe et Aouti Koti Kabiso na mois de février 2023. Donc voilà quoi. Donc natikala ngamoko kwa na papa. Yo mo kande mtolo osala catch to ba mpe bazala kina ba biloko. Non, tu n'as pas quand même tout na sala catch parce que bayen ngai bango basala catch té donc voilà ngamo quand même na sala catch. Dieu merci Edingwe wana papa yé a bosani catch na ya bosani maramne nyo so pesi nzambe merci pour auto bikana liwa me yo lobité ngana landaka musala papa. Et na comme ça papa po nzamba yo kai sans que a jugé sans que a condamné voilà quoi. A pambola après ça qui souffle de vie voir même comment on a mon naïe et sa bénédiction ou l'équipe presque tout na mon kili peut-être mon trésor s'attendre na ba millions na ba nini na maramususu mais comment on a dit Edingo voilà non ça fait fierté en boka donc et sa bénédiction on s'en pesi donc je sais pas quoi merci et bazali souté paix à leurs âmes bande kona basaki pika na tayo. Ouais, parce que maman wa botibiso Marie qui soit que son âme repose en paix, la pauvre et azala qui peut démettre dans l'enlèvement moulaï quoi. Papa moulaï, maman moulaï. Ngandesko na bimande suko please. Donc abimina va démettre 5 et puis au niveau des H aussi, on a déjà le numéro 52. Et voilà, donc. Nathan 52. Et donc, Ami Boti, Aboti sous Mobali. Vraiment. Il y a mon petit abandon, mon coco, la bande qu'on espérait qu'il y ait la catcher. Bon, papa, comme on a coco, la nangaï, alingeka tout le temps, on a passé la bande de l'école parce que pour nangaï, année blanche, et ça l'a quitté. Parce qu'il y a qui bango, ndenge babani ba sport na bango. Ba négligeant peu bêtide na ti lelo ke ya monete mwana na ngai il faut atanga azala mutu ndenge ya lingela ki quoi donc ya mon papa linga na tanga na tangi na sisi bêtide na ngai ça va et puis ya mon siko non ça la catch donc pour na ko battre toujours combo ya papa et puis ko battre la sport na biso ezala rakaka quoi pour tout ça on il y a pas d'autre voilà au vivant na Kinshasa te hein te na vivant na Kinshasa te kacho bandela kiango awa to na libanda. Bon ngai na Kisasa awa na bandi catch na Kisasa na sali lutte et pas ya prof Saïda na matete na baumbu j'ai sali à passant et puis batu ba missing ngai catcher ezali ba amina ngai ezali maître na ngai ebende molaso azape mona matete et puis na Sikulaire que son âme repose en paix na ike bola muzoba na tridea fatao donc nga ba misinga kache papa na nga presque temps monique te monu lokola komika na posa ça la kat yango atinda kinga na kesa lutte et pas prof Saïda ton assisi lutte après ba collègue na tozana bon na balitaire déjà ton ba ki kobima ba kacher bo na mona ke orgueil ça paye pas na mi kiti ce qui ba collègue na nga iba encadrer nga et puis ike bola muzoba ebende molaso Sikulaire tridea fatao donc on dit ba misanga ikatier tena bimi katier après ba kiko c'est dans la mboka papa non champion musalo tinde surtout ça là tout ça li yango tout formé tout monsieur katier donc on sur na maboko après voilà c'est manaki Europe ce qu'on est na ko développer ce qu'on a niveau ya poto na beti ba mindele kuna ba betami quoi avant au ton papa Vantindao et dérangeant qui était tant amona qui inspiration na oposa na weza osala kache tout ça qui était bon papa omoni nenga boti biso nyonso bana
nga vraiment akokatika la pe kokanga ite quoi po non yo po yaki ko suki sende e pazala ki taka mona suka il se plus c'est yemo comme komona ke mona oyo asukisanga ka motema donc yango moni akoka mato sani sika morote ele kapa kende otanga na Afrique d'ici na otanga na Afrique d'ici na zongi kini tema kokakate ale kende Europe o mona ka question na za pembeni na ye on dirait voilà quoi ya moni akokrave matos et sika morote quoi abanga ndengambu te o moni nko inakati ya zamba yonko isiko moni ke omi boti susu nkoi nkoi wana peut-être msusu akobengano na zamba tikala ye moko mokonzi ya mwete yo kende kosala na ba pays étranger ngana tikala kaka awa voilà quoi asepela kokoko bomba ceinture na ya champion ya République démocratique du Congo hein pour il faut le dire hein na catch congolais c'est Dingwe. Bien sûr, c'est Dingwe Motonangenge, champion de tout le temps, champion d'Isaïr donc ti AG Poussani ACD atiki catch mais donc akokufa champion d'Isaïr pour mutaboto des titres na zati donc voilà nakotala Dingwe Motonangenge pour to yebi epe moi mingi anata na scène ya zana air moro ya kanda furieux c'est normal pour ça la catch mais yo très gentil boya ya osala rondeni bon moni na botami na deux personnes quoi so na botami na Dingwe Motonangenge ye moro na ngena copier quoi voilà donc 50% na vie papa et puis 50% na vie maman parce que maman zalaki moi c'est mon malamu na communauté et puis na matete o baebi Marie qui soit donc na pesi mignon so balekini bambo théâtre partout bozali bana matete donc papa zalaki colérique pour ayebaki musala o azosala ayebaki peuple congolais ngazali ayebi zairo ngazali quoi donc espace moke pe zairo ko poto buzoba c'est ça on monnaie qui akumbela ki makamuna yebongo pour carrière na yepe et ou mais la poto soza trop sympa okuta na pina ba distraction belé mie mutu o azubuli déjà que ayelo mabe ayebia que place na okeni ko tia musapi mutu wana asala ba mama na ba désordre osuki na point na yo yepe asuki na point parce qu'il y a banga justice makaz et bi que en dehors il y a sport ce qui déjà que a touché mutu automatiquement justice est kangaye pour tout ça na mboka ya loi. Donc voilà quoi. Donc à respecter la règle et tout à respecter ka atabiso mo bana na eso ke na ba commune partout attend la police jamais oyoka ke mo ne dingo bakanga ki ayaki abundaki auto asala ki buino donc bitumbeza ka pona scène na yo so matina na scène pona compétition à catch ndé place makasi bimaka ouais so na matil kolé ring donc na ebiki nazo défendre non combo ye Dingo Motonangenge et puis nazo défendre les sous sport na biso donc so na matil kolé ring vous menez en arabe pour moi couleur ring bila ah donc makambo zali quoi dans 2 ans ko bunda na ngambo ko kombo papa zali et ça vraiment makasi pour soi moi ne dingwa lemba moi ne dingwa makasi te ça passe ma trop moi ne dingwa makasi te ou bebi tumba mo buna bengi mutaya obunda ota na moni dingwa bengi yo bundelo yango moni natambola na nzela na ngamoko na sala ka vina ngai ngamoko na ninga kokotela mutu bitumba te na ninga pe muta kotela nga bitumba pete na zo rapé tempère obunda na nzela te quoi parce que j'ai beaucoup des amis oyo bazali ba passer ming na bande de l'école à mon collègue na ye Dingwe azobunda ba garderie ou bien comment monique mais attends na jeunesse obanda obunda te na quartier ko tumbola batu ngana mone Dingwe na ça o ça la kombango non te na salela yango te parce que papa a pesa rabiso vraiment raison en dehors ya parcelle na bisoté ozala na raison ozala na tort mais tant que zaka li banda ya clôture donc ozana tort kaka ata monto atozali na raison ndini et pas ya papa ozana tort donc nga zala na raison na kati ya lupango na biso wana sava ata tokebeta bali na ba camarade au moins msuzuma bitumbe bimaki ton ozonga na ndaku na bike papa obeta ngai donc papa nsozalaki ata oke kokosela nga likambo epa na ye die baka arobeta nga ya robesa nga punition po na bimaki mais c'est na kati lupango ebiki non na plein raison ya omoni pesala ki biso bana na ye ko banga ko sala mabe ko banga ko agresser batu ko banga ko simba ya batu po ebiki soki rapport e comme pas ya papa donc papa obeta nga kaka bozo mona e papa ou bien bozo mona e kacher
tout le monde a caillé, tout le monde a caillé papa, parce que artiste ata koufi, et bilembo na etikala quoi, donc. Pendant bino azala rande biso tout le monde a edingwe moto na ngenge to azala papa. Te azali vraiment papa na kati ya famille pe na kati ya communauté, donc azali papa. Voilà. Dieu edingwe alongo Kinshasa okei wapi. Parce évoluera suko ezala wapi. Ouais, on a évolué surtout en Europe. Navanda à Bruxelles, mais na bakuma partout, na Allemagne, na Belgique, na France, na Hollande, na Angleterre, donc partout où il singi que na bunda, na robunda, même na Afrique du Sud il y a 5 mois passés, na meme bakacher pe na Afrique du Sud, na nongola bango Congo awa, na kila bango Afrique du Sud pour toujours kato cultiver catch na biso quoi. Donc tout là ça quand même ba étranger qui non culture congolaise et zalaraboué, catch congolaise et zalaraboué. Donc, il y a un moussala donc qui n'a surtout à niveau international pour nous faire comprendre que nous sommes des Congolaises. Donc, culture n'a pas ezaliboye, tout ko changer culture te, n'a pas culture ya mundele, n'a comme ça pas nangai, tandis que yé mundele a oboye ko culture n'a pas non. Donc, ni na bunda kuna yoza na culture na yo. Nga pena sa culture nanga défendre mboka na yo nga pena défendre mboka nanga na bakoko nanga voilà. Justement ya on peut naïba intégration na mboka ya batu pour que comme ma culture ya Congo côté kuna ezaki facile. Bon ezalaki facile parce que bango déjà ba pesa opportunité tant bazwa ba bikeko na biso ebele awa na Congo awa ba bemango déjà na Europe kuna ba ebagite kibikeko na oba bimaka na Europe ba tchana misé ya terviren kuna ils a déjà ba pesa déjà opportunité pe ya comme magam na biso OK nango kuna pour ceux qui balingaki magam na biso te fa ba so ba statut na biso bikeko na biso to balonga na misé ya terviren bazo sango na Congo to bazo déjà ba koko ba bikeko na biso ba pende ya ba suku ya ba tende ya ba Congo ya ba nani bo mimengo kuna donc c'est que bo s'attendre pe ke ba retomber nango pe bo mona siko magambango e oyati na poto ya on peut to mimengo na poto Nicolas Mouama que non ba moto epela na mutu coup de tête ndela koyi donc et voilà l'essentiel arbitre sont déjà compté 1 2 3 c'est maman bouye wana na leki na ngai vraiment baba mona ngonde ni étrange pour ngo ba privilège ka bamba kiti tombola boye bunda mais biso démonstration les garamingi moto epela makila tout ça bango mona ngonde kasi tete mon buto bi que tout ça la recours à l'authenticité donc voilà donc bango eza kiti na bango kiti bamba kiti bango mangamnyo surtout mais biso surtout ngo mo kozwe na kiti ngo bamba déjà longo leon. Donc on voit na kiti bomba déjà donc yo mona musika déjà na yo na kiti no déjà au Kenya pour tout là ça que pouvoir na biso bokasité na biso ya bokoko na biso donc yango donc au moins dingo moto na to matali na mun kacho yo il faut na l'axe marque bokati na biso yango mona zwa makamna so ya bokoko Tchango na kati ya catch et puis epantani partout dans le monde entier que style congolais et ça la raboye quoi. Bon c'est pelande ba pesa biso image wana que style congolais na nzoto bunda na bakoko ba bunda eza bien. Que ça bien poser biso les bongo culture na biso ya moi c'est tout ça nini j'aime mon pays que ndenge zaleli na culture nango au moins te mindeli tango ba utara poto bayaka ba bengsa mingi ba balé na biso ya ba africain bolata ba rafia bolata boya festival na Europe pourquoi parce que balingaka makambo wana ngata na obunda na poto na tone ba mindeli est-ce que je peux changer style ou comment ba singa non die dingwe biso soki toyaka pona style oyo ozanango ba démonstration tout ça là ba moto so pila na mutu makambo belé mo donc yango mindeli public paye ke belé ko vivre ba spectacle wana talaga mo ne dingwe moto na ngingi obunda donc ti mo rozo talaki c'est le fils de dingwe donc je dois aller voir na tala soki azana makambo ya papa tant pour ya otikal pemba moko mi fanatique wana skoto benga ni biloko nzoto wana papa mtapesi biloko nzoto na ya bokoko to sangani voilà vraiment style na moni suki okopika papa tu ne pouvais pas créer le royaume moko te bougie était manama ya misuna ngomongo moni bougie était manama ya na ma ya mvula te na ma yube ya nini te bougie te maka na ma ya misuna imo donc naza edingwe ya série OYP quoi edingwe papa zaki edingwe ya série 6 7 et puis 8 quoi donc nga siko naza edingwe siko donc ya série 9
donc titre ça kokende quoi so pe na comme na batango pour moi pe na bisi susu elongi susu ya yemo les susu vraiment que na ndenga sana batango quoi vraiment donc so ba o ba be dingo moto na ngenge so batali bu jeunesse ne ba mona ke yé photocopie y a pas donc y a pas match non y a pas match quoi o sepela pe moi non ça la catch bon moi na ngai so ko sala catch na o sepela ka toujours pour exemple sala ya papa parce que ba na nga ba gagner fina catch té nga mo pe na gagner fina catch té parce que na tangi ba classe na vivre en Europe tous na ba manière rebelle quoi au sala sport té mo na manière rebelle au vivre c'est moi na ngai ni si que a ko sala catch light dingo le bac est à niveau international kuna kaka ndenge ndenge yo pokei oui bazo cultiver ka toujours catch congolais à niveau international donc voilà c'est moi nanga singa sala catch no boya te po babo tarabana mais to botara mate voilà ndenge yo po dribbler ka papa ngapini na dribbler ka maman pe ba comprendre maman yango na yeba ki vraiment moi no yo oya ya maka pa suk sanga mutuka oya ka pa suk sanga mutu yo ka mama moi ni façon ngapoto po nazo ko katia do po moi time zo mona ke yo moko kaka kwa siku ni quelque part zo mona donc mystique quoi c'est ça vraiment na koloba ke bana no soki mwana no sali asala na niveau international ozo comprend pas ça la parallélisme ndeni catch ko salela ngo awa to libanda wa pezami bon catch vraiment elengi ya catch zala na kati ya Congo pour moni même mindele bango moko tout le temps bayaka a ko za ba image parce que elengi ya catch vraiment na kata Congo au moni ton moment que fanfare ebeta pa 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 engingongi zapata kitonti engi donc on a que na batu et bon so ke dingo moto nginga azisaka biloko po ani pourtant que azo bimba na nzela déjà anguluma na tina te moto na ngingi ya edingwe anguluma omotonga bimi donc bana nyonso bosa nini bakolanda mama bande kolamba ata siku mwana na ngai alandi edingwe natika ye akende ube natala biloko aulanda mwana to alandi mwana kuna biloko sali abimi su public ya to alandi mwana kuna sali biloko ici même mwana ngona poto lelo ke mutu seso di edingwe prends 100 € au milata koka po papa na bino aziki se biso ba biloko ngai na kima classe pour kolanda papa na bino donc wana ba congolais ba na poto oui diaspora na poto quoi surtout ba koline dingwe quoi donc na sera surtout ba bonus ebele ba cold drink ebele na ba baby evre ya papa ba batikana ba souvenir que etanga pota oyo na sotaka mire pour na zonga ndako na otata komba papa na bino na zokaka awa mais et ça souvenir dit donc dans les bons papa na bino a marqué époque quoi sentiment na ya komona papa o ke liboso fanfare ebeta bat ba Hollande yo po bandolo banga pen jour voilà vous êtes là terrible quoi pour moi déjà ba sentiment ne kota au moins ton papa a obunda donc c'est là que soko betingai ozu mwasi na ngai na mwana ngai c'est comme moi ngoyi donc Dieu merci na Dieu merci edingwe donc soko betingo ozu mwasi na na mwana parce que moi ngoyi en effet ton ndo ki ndaka ba konga ba komba ba sentiment na pe côté là nga quoi donc peut toujours coller na ba quartier et c'est là que ndeng to sala ba ring ya quartier catch nga no sala ka edingwe omona ko yo rôle na ora yango na ngako na ngela ka donc to le bana omoni ba catch ndenge renyaka busa carte na quartier donc nga sala ka edingwe donc nzoka ndepe oyo tolobaka yango ekokisamaka pe yango lele ekokisami ke na bandaki na ba carte ya quartier mais lelo na komi champion d'Europe donc non ça la fierté ya kati ya le champion d'Europe oyo na lo banon makasi ya papa ta riska ozwa obeti ngozu mwasi na mwana mwana ngo fotala mwana nini o apese la merci mwasi mama bana tala no riska ozwa ya rocha eloko bongo olia ta ceinture matie mwasi na mwana en jeu wana c'est parce kazaki na confiance ya makasi na yoko sala ngolelo bon azali na confiance ya makasi ngana ko sala ngote pona cha mwasi na mwana te ngana o chande titre o sko yaka kozwa ngo faut zala titre o na tia mouvement en vraiment donc batambongo bana Congo ba balinga sport o amona ke akosepela apatronner komba moko na katier o ya lingi na titre ngo nazali quoi donc aux ans depuis quand Nation depuis 2017
na Bruxelles na bunda ki na anglais Dom Taylor autaki Londres tellement abandé ko croire te na bokoko na biso donc yamdo lubaka te non ngai fona beta garçon o ngai fona beta garçon o amemi ma bende asali makambo nyonso tout nga na répondre ki kake nga na sali première promotion ya bato basali haltérophilie et pas ya maître Ricky Bantou na première donc parmi première promotion ya bato basali sport na première et pas maître Ricky Bantou donc tout ça parmi ba promotion on a beka ke ya mi mama bende mais nga déjà na travailler oh ya zo sala nga de na salaire ngokala donc na sala na ba championnat ya haltérophilie tout ça donc ami mama bende mais nga na obete na bokoko na biso tant par aussi Londres aye organisé ça na na Bruxelles donc to bunda kine wana nga pe na mekaki kaka tant to kote couleur ring non quelque part bando banga bon na banda pe kuma ko banga pomoni ko bunda déjà oyibiti peut-être pe okoyi ko buka na likola ring na mabende ono zoyo ka sangwezo ya oui pour talama ke ndinga banda ko yela pe donc na ba kanda na do ngai ma donc na finir jeune tout ça quoi peut-être ko tan likola ring abanda pe attaque ya likofi ya muka nyati ya moni ya tomboli les batumboli nga pe mon na kepe moi prise moi ni na tumboli na bambiye na bitetika na mekana no moi na mekana no et bito na mekana tara likolo na tali na se na fete non tala nzambe likolo tonga tali tala edingo na se tonga tali ali coup de tête docteur bete coup de tête donc il y a liboso ka ya mukeka tonga na biti coup de tête tonga okuya batuku ba na se champion tombé na kebe na lele pe tombé boye habita compter 1 2 3 donc l'état la mukabou pe et s'il pas polimba donc le moment il y a combien de minutes combien za la ba komba ba na gana ba 6 minutes donc 6 minutes quand na ring aussi ceinture 6 minutes na ring na du ceinture donc mundele aleli mais le ko ya za mundele habité ça ba contrat donc encore c'est l'homme sous-souté après de ceinture ya mo quoi dans public ko ekota na bakacha ba mindele wana ba ibike bazo ya ko péter la bango nde dingwe o po ba ibeki c'était quand même peu mutamakasi bon déjà ba mindele déjà belé déjà ba po ye moroti a défier ngai parce atala ba komba na ngai mais ye pe ça peut mutu ayebana ça peut mutu oui aza mutu ayebana pour que na moment osiko azobuna déjà na azobuna na WWE les États-Unis donc c'est Kazali oui Azali parce que Azali deuxième titre n'engagé champion d'Europe premier titre champion d'Europe na qui on a mené un monstre Robinson à Belge bien été mené na qui premier titre champion d'Europe kuna pozwa ki kasi na Belgique na premier titre champion d'Europe aussi ko deuxième titre champion d'Europe pe na qui encore na Belgique mais ils allaient qui anglais ndia utaki Londres ayaki skoto bunda qui on a 4 il y a Bruxelles quoi donc on a des abetamaki pendant 6 minutes car pendant 6 minutes kaka nga kona mona ko tika blague donc to bandika bu papa tika na mécanon la locomotive qui filme non msusu pe ko zwa kaka do maman nzenze mado dako donc il y a zo kende maman tomber dié batuka dié tomber et où mais la terre 1 2 3 je sais bois kingai déjà 3 déjà il la talia c'est trop tard après à tout na oté bon to pesa na ka bambote to embanaki ba félicitations donc pour mon école lekela ki maele na lekela ki ni esprit de maele te mais lekela ki ni esprit donc yetongo ai na des esprits na kisko na 13 esprits quoi na 13 esprits donc na des supérieur colonna et on a batama ki on attend des toki na ine pe mo lele donc olongoli on les toi fort toi makasi ya kozwa ka moral la bien soutien vraiment so évolue à ce qu'on est ni kuna na catch en Europe na Bruxelles on a ko évoluer kana ndenge international ndenge ka ke mamangu zala kuna kwa ya mosiko moni na zozonga na komisiko ko ya mingi na mboka na ngai po ba maile to zwi kuna ba opportunité to zwi kuna donc to ya siko ko construire on na mboka na biso soki ba konzi ba ko chama boko parce que nga mona ko kate soki nga moko donc esenga ke miena na suka na ka en Europe kuna vie eza bien makamnyo to eza bien na misuki la kaka kuna po kuna bozana assurance bozana makamnyo surtout kuna quoi donc mettons na ye kotoyo
nayebi ke eza mboka na ngai papa na nga sali kombo na kati ya mboka oyo carrière na esami na kati ya mboka oyo donc c'est ça je suis obligé pe ya koya ko présenter peuple congolais sentir na ngai et puis tout ça là ba gala international na utana ba mindele na poto na yana bango awa ndenge président so Fachi Beton a ramené les biso G francophonie a tout ngila so ba sali ya minene pona baklet pona ba sportif elanga ezali munene basali bazali mukie c'est ça biso to yana basali to tanga bango na ba libanda na ba pays étranger pona ko sunga idée ya chef de l'état pona ko la kisake ba congolais to yé déjà na G francophonie discipline nyonso et monanaki donc ba oyo bakanisaka sport ezaka ka football basket donc bango nde bazoboma culture na biso sport ezaka football te eza basket te lelo ba étranger na ba poto kuna tout ça na ba congolaise et belé bazana ba talent na ba boxe même ngamuka te mutu na tuze bino na poto mais bakoma ko banga ko ya monaki no ya kuna boye no ya kufa pamba ba ya ko bomanga pamba encadrement salite yango moninga na zo ya boye ndenge na kosala ba organisation yango ndeko tinda pe ba oyo batikali na niveau international ba mona pe que non champion absolu di Edingwe akendaki makambo eza bien donc biso pe toya pour les camions c'est singa ka mola qui s'est banda oui vraiment depuis au juin 2017 au Tchango en jeu combien de fois? Depuis la saison 2017, au niveau international, na tiango Angers, je crois, 5 fois. Rien. Puis na Zoyango. Et puis na février 2022, na tiango pesus na Mbujimai, pour na ngenda na Mbujimai na stade ya Kashala Bonzola. Pour mutu oyo akanya ki papa na ngai éléphant d'Afrique. Na 2018 akanya ki papa. Et on moninga pe la qui était concentré tout ça na tchaki titre na nganje na 2022 na kindaki tina Mbujimai donc muto gagné papa na ngana betier akoki kozwa titre te donc na betier pe akimi likola ring donc akomaki matamba mazaza voilà franchement siko idée za nini pona titre oyo na Kinshasa depuis yo Tchango en jeté hein. Bon, na Kinshasa depuis naye nazali na combat le 27 novembre, le 28 novembre, le 30 novembre na alliance franco-congolaise na Lemba. Donc norobundana super Anguluma. Donc yepe azaka lokola Edingo Motona ngenge. Comme na yebu mona kake ondire babima libumo na papa quoi. Donc même style. Donc aza champion de Kinshasa actuel. Voilà, donc il y a une ceinture en jeu. Il y a un titre en jeu. Il y a un titre en jeu. Il y a un titre en jeu. Pour y aller, il y a un suki. Il y a un kovo. Pour y aller, il y a un makambu. Il y a un pas de problème. Il y a un qui est dingue. Il y a un suki. Donc, il y a les 27, les 28, les 29, banakin. Partout bozali boya ko vivre vraiment gala international contre Super Anguluma machine Rambo ndenge akuzwa makambu na make makidiba eyoa ya yo kande ba kombo nezali ba kombo mikete yo mo pozo reconnaître que azape na moi biloko ya idi keba na ceinture premièrement on va changer idée te na ko changer idée parce que papa ndo changai oyo papa a risqué pour no changai o na chimwana na ngai o comprendre ce qu'on a siko no tindi ce titre na ngai oyo donc ye Super Anguluma o titre na ye nga pe na titre na nga to kutani soka gagner azui po e mona na miso batu so ki nga pe na gagner na zui titre na ye donc voilà et wenza na premier soin auto to sala que pour na ko sepelisa bana ya mboka donc après makamba minene koya. Vraiment, merci beaucoup. Dieu merci, Edingwe. Ceinture et enjeux, c'est pour le 27, hein? 27, ouais, 28, 29 octobre, novembre, pardon. Novembre. Ceinture et enjeux, toya otala bisonyo so titre en haut. So qui nani mutakozwa. Yo mutakozwa wana to oye kokendi so ekei attitude nezandeni. Bon, so kekei na ozonga kaka ndakwa. Naki ko sokola mai naki ko se préparer sous na sengi na songe sous combat retour donc ce qui a gagné donc na rolembate na sengi sous revanche les sous donc après cet sport ce qui a gagné ngai azui yango na zonga ndaku naki ko lela eza douleur mais na ko se préparer na ko sengi sous retour ce qui a gagné yemoga yebi ki na gagné ata même na zongi Europe ceux qui étaient programmés futur combat na kozwa billet na kozonga ata même fondation
malo pour baso melanga billet ya olongwa potoko ya wa c'est rien. Vraiment. Voilà pour déjà tout sur na sportif. Vraiment. Et l'équipe munene quoi. Objectif ya catch pas na wezala musala ou bien divertissement kaka na osakana na ngai. Bon, ça la divertissement pour na ngai. Na to sakana na ngai parce que ça divertissement o ya makasi vraiment que même ngamo peton na vandaka na ba craquage na na zoka na cheba combat ya ba catch no tala ba mininga mususu nde ba obunda nde ba zo sepelisa batu et ça ninga ipe bien quoi. Donc na zoka vina nga libanda mena ya kanje ko construire yango na catch pour to cultiver yango présent musala oyo ngai na sepelaka nango eza musala ya tata omoni papa lelo asali kombo tokolo banini ke azui jeunesse na mobimba asali kombo tititi na ho ya kominango. Donc c'est pas facile pour moi aussi pour y asali kombo na ye na ko ya katemba mo le ko na nzamo ne dingwe na lati kombo na mbala moko ni non eza na bitumba il faut ko bunda tout ça même ba bise ba imbango ba bombelanga bo mengo likolo ya ngomba ye balobili boso na zwa yango nakata bazamba na bisobe ebele. Donc papa azwa bomengo asali mais akeko tchongo likolo ya ngomba Vraiment ida musique et ça la raté hein. Donc oui pas bien. Non bon ezaka ka ba mise ba yimaka makamo boto kangaka ko moto na bike ba bombelanga bomengo likolo ya ngomba. Je dis idée à ça la musique et ya kaoté hein et la kaoté hein. Bon na ça artiste quoi c'est na ça musique qui voit parce que papa yemba qui un moment hein. Papa yemba qui na bipoli ba yemba qui na ba bipoli que son âme repose en paix. So nga ko yemba na yembela nkolo na yembela nzambe. No yembela nzambe. Oh le baso. No yembela nzambe parce que na facilité ko prêcher batu mokili. Moni pasteur a prêché o ezana kati ya Bible. Les pasteurs ne sont pas dans le monde. Soko moni pasteur azote ya mutu peut-être les kambo ya ba nganda ya ba boîte de nous peut-être yé moko azana batu o ya tinda ka ba ke nous donner information ou bien yé moko abimaka. Au pasteur ote ya batu ce qui est dans l'église dans le Bible. Tu vois mais ngana na mokina libanda. Si tu na vie o yo papa na biso azala na yango ndenge ayamba batu ebele ndenge na temple na ye ayamba batu ebele donc ba vie wana ba makambo wana lioso na bina composer yango chanson moko bien vraiment que na bimisi yango ebi ke noté ya mokili vraiment oui noté ya mokili to zelanze bongo ça biso bien et bi mama ke nzembo me bi mama ke no di edi ngote yi mokili vraiment to zelanze bongo papa lobaki une émission na yambaka ye akanga fongola ya kati ya Congo apesi yango te apesi déjà fongoli quoi a fongoli déjà donc ngamoko ndenge na yaki bouillé pour mon santé déranger qui tout compare au peko zalate quoi. Donc yaki po yoki papa zobela na ya na récupérer oui bien sûr papa na ngazobela azana mwana mususu te ngayo ka mwana moko azani na mokili donc esenga ke na ya na sala pene ya papa moi câlin moi encouragement et au sala et moi bien voilà que tant on a yé senga bo Dieu ça va fongola ya kachi yango yo na pesi donc zo yango fongola yango munisiko ke na fongoli mamba porte nyoso donc bomo na catch congolaise na kati ya République du Congo nenge eza ko mata ndenge makambo ko changer na koyana ba mindele na kati ya Congo awa kaka poto tombola sikoyo catch congolaise ba katia pe ba koma na valeur ba katia ba ke musala o na osala oyo donc ils ont payé valeur, ils ont soutenir na moi un petit rien. Vraiment. Donc, et comme appelle quoi musala et le monason ça divertissement kaka. Voilà quoi. Pour papa na so bazwa ki yango musala le longa di ezingo na tangi ba classe. Ah que foot karaté de to batwa tala. Pour joueur ba osala musala ba obonga. Pourquoi catch batwa lela ngombonga? Net biso ba catcher ba judoka ba nani to sali ebele to soutenir ba footballeur. Au moins ceux qui match ça net na stade au moins na ke majorité au moins na ke ba sportif tout aux dans la stade qui soutenir ba joueur mais ba joueur ba gagner ba millions mais pourquoi pas ba kokata te ko sombela ta même ba ta arme martiaux atama ba bash atama ba équipement ba boxe ba nini kuni mais oyo ka album ya misi bien ba bois ki nzimbo ba yembi nzimbo mais biso ba sportif to soutenir bango na mambo ebele to soutenir bango mambo ebele azana stade to yo beta maboko ola Tavares na ye tout ça bani mais bango ton ba gagner ba millions na bokoko ba gagner mambo ebele ba soutien nyoso na ya bokoko.
oui, nous sommes tous chaque bon beaucoup pour ça joueur na biso mais tant bon gagner. Au moins n'a jamais que joueur moi qui n'aime matin à Barumbu na Saint-Paul, à Sombiata Sac, joueur moi qui n'est na lutte na Kamon na Matete, à Sombiata Bashbu ezala raté ba bon na mo ça pour na ba musicien. Ya ngo mo biso tout bata arts martiaux tout sangana tout ça la tugeda pour to yeba ko sungana to tumbol ma to yeba ko sungana. Oko zo pe charge wana parce que za leader oza pe na fongola. Bon, j'ai pas assez d'argent parce que je suis pauvre, mais mon père aussi il est pauvre. Tout ça na bon côté, ok, tu reçois charge, on a reçoit des charges, il y a quoi encadrer et puis tout ça na sensibilisation ka ko la musana nu batu. Oui, la sensibilisation déjà ko la musabatu déjà, je suis prêt pour naibi que ceux qui to sangani et ko sala biso pe bien mo makele le wana pe to sangana pour to tombo la sport on quoi. Donc oya monique azali na volonté to sangana to ko saba mayele. Donc, bah contacter Ngaïti Dingwe et peut-être moi connaissance naza na ngone bi ki na wi ko brancher une source na moi circuit moko boye pe au côté ni pe aussi matériel pe pour na ko construire na club na yo donc voilà ya omoni Congo non nous premièrement yo singa non na biso na ba konzi na ba sportif na peuple il faut ba ça son mise à jour un numéro boye ba bomi Congo. Attends même pour des heures d'état, ça c'est mise à jour. Après on va redémarrer. Au moins ma c'est son. Et combien si vraiment. Koya non na Kinshasa, c'était aussi beaucoup plus pour la maladie à papa. Ba to Hollande ba olinga ba état de santé zande ni siko. Bon, papa a toujours souffrant parce que Age Poussani a bientôt 74 ans d'âge. Donc Age Poussani et tout singakara toujours que tochana maboko, bakonzi mboka. Botalavma Kaya et Dingwe Motonangenge pour que Azute encore travailler Abunda ba combat à ba trésor public et so bambongo président comme Morote ya Abunda qui est trésor public et non ba trésor public so bambongo ba aner service tout so bambongo en retour sikoyo papa akataki déjà tango déjà bango carrière moi comme déjà la fin Congo tous allaki qui bien té Congo allaki développer té Congo c'est un problème ébélé tout ça quoi donc mboko zala bien té même ba konzi o bazala ki na mboka ba yeba ki edingwe moto na ngengete parce que bazala ba paya ba yeki koya ba yeba ki edingwe moto na ngengete mais je crois loko la présidente ozana oyo ayebi edingwe moto na ngengete au moins que abeta kara au moins que asela motema mabe je sais pas pour président soit monter en mabete aux années actuelles président de la République Félix Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi donc à monter en mabete je crois que ceux qui va comme c'est les messages pe ayebi papa Zarobe là tout ça ka total là et tous zelaté que aya kosunga edingwe tangu ya propagande aya kosunga edingwe non c'est les moments edingwe tant que aza vivant beau soit ko récompenser beau soit ko soutenir à qui même dans pays étranger pour avoir soin tout ça voilà quoi pour les leçons au fingi na mutu na Congo moi c'est ba mission de visa OK vraiment sur sali na beaucoup ko finga au créer moi page moi na YouTube au finga rano bato au monde kelobi ba zolo visa batindo kende poto mais ba oyo ba sali musala honneur ya mboka bazo kimba boyi ya au monde ya mozo pesa bakanda ba ramso ta ke mboka na biso za très beau pays mboka kitoko mboka to za na nyon surtout donc bana Congo tolingana icône na zalikuna na osepela moi de temps en temps bokendaka beaucoup na yeba non par rapport à ton au sali ana Kinshasa gouvernement ministère à sport ndengolobi ne fisque ta président de la République ata ba service au bazarandinga zinga na visite c'est salami kuna papa. Bon, il y a des visites parce que son excellence Chantini Mbakangobila a ça qui visite et pas ya papa et puis namona qui le président Gilles Alingete a tinda équipé délégation ba qui kota la papa ya Willy Moucheni Bob Moucheni moi batu ebele quoi et puis namona équipé fondation Maloua ba tinda équipé délégation ba qui kota la papa donc misusu pe na ba komona bangote quoi tout à la kande mango ko kende so ki ke ba ko bimisa edingo moto na ngenge ake ko ba soin approprié na niveau international pe boko yo kayango pe boko mona ke no ba bimisi edingo quoi donc so pe ba bimisi epete boko mona kaka ke ata moto mora malamu pe ko mona na kaka ata même
ba honorable oya biso moko to tshela ramonter ma bazali ke ba kosala pe edingo moto na ngenge abima ata même prêtre des prêtres choisi matata soki ke gouvernement ça de l'autre côté ata choisi matata akoki kosala quelque chose pour edingo moto na ngenge abima mais toujours c'est la son excellence Gentili Mbakangobila et puis président de la République bazana moi suite moro ya bien pour na ikoni na bango quoi donc je crois bon ça là quelque chose vraiment pour ceux qui n'ont au sengi te kolobate ke ba pimeli voilà quoi donc le cola to sengi tous c'est la sikoyo ba réaliser donc ceux qui va réaliser te wan scoop des scoop que te comique non a ba pimela ki donc voilà merci beaucoup Dieu merci edingo ezaki sengo biso ko yambo lelo na mukolo masolo beteli biso masolo na mokoto bike masolo silité potoko yambo lisusu après le 27, le 28, le 29, 27, 28, 29 novembre. Ouais, les 27, les 28, les 29 novembre. Toko zelayo toyeba ceinture ezali to ekei. Non, ceinture ezali pour déjà dans 2 semaines dans un combat au Japon. Donc ceinture sous les enjeux qu'on a payé. Ceinture sous les enjeux qu'on a parce que japonais moi photo bunane na Japon à Tokyo. Donc c'est ça yango nazo kindi na okita Bruxelles semaine prochaine. On a commis Bruxelles pour les vols dans Bruxelles na au Japon na kikolar ça bon cas toujours que la locomotive qui filme quoi donc bien bendé les kaka ya c'est quoi yo no de scène ezalani no de ya scène non Makidiba yowa ah bon donc Makidiba yowa que Makidiba soit Kidiba dimanche ko yowa Makidiba yowa voilà la locomotive qui filme toujours comme papa. La locomotive qui filme donc bon on a ba image ndenge filma quoi donc mutu ya train vraiment quoi. Ba spectacle de papa Kupanza tout ça au salon père. Bon, il y a un la michopo c'est un peu dégueulasse mais tu vois que au sali au meni michopo même ngamo na koka ngote quoi soki sali bongo na mona ngo okanyimisu voilà quoi mais il y a d'autres spectacles tout wana ko nanga ko sala pour même kokata pigeon mutu pe mutu ezongi tout et sala maranango comme la michopo ko sala tout o edingo mutu ngenge asalaka na salaka yango mais comme la muchopo yibi ya muko quelle pète voilà quoi donc neto za boeto bangate edingo moto na ngenga za remplacer edingo moto na ngenge vraiment wana na catch congolais a vraiment remplacer c'est sûr vraiment potalaka que papa abimi champion du Congo tout ça mais siko ba mundi lelo mwana aïve mana titre ya champion d'Europe pourquoi ils ont ba descendance moko donc ba oyo neti ba yebaki edingo moto na ngengete beaucoup comprendre ce que edingo moto na ngenge yoyo vraiment de ya série na bango ba vie bino tout bozalaki na bango déjà hier na comme na fait une carrière na siko bana neti biso bana série 8 série 9 donc ngaso na zokola na bana na ya série 8 bana ba camarade nem sous po yebi bango ba kachara kala ouais ba kachara kala bazali ebele bana na bango ba kachara pe bazali parmi bana oui parmi bana pe misusu ba bimisa ba kachara pe bazali et voilà quoi mais oli abango bon oh Makidiba yo donc leader il y a vraiment il y a 5e génération na catch vraiment quoi donc ba vie ba ça déjà au bon ko sala ngai siko ndi nazo sala ke oyezo mona na ko construire catch ko tombola catch surtout na niveau international souci na ngizala ya ngwana papa sali kombo na kati ya Congo ngasiko funa laksa kombo na niveau international ke ba mona ke oui pour n'engue na zo ki titre au tombo mo déjà que un congolais avec titre champion d'Europe le kumuzena il y a président Fachi Beton vraiment il y a République démocratique du Congo tu vois quoi donc tout ça na papa moko papa na biso ya na Fachi maman na biso ya ngoyo RDC RDC maman na biso papa na biso président Fachi donc quand on a zo présenter c'est déjà fierté na président na biso oyo ke azali actuel so qui peut oya ko yape so qui na regarder ka titre oyo do izaka ka fierté na mérité vraiment merci beaucoup tout comme ina suka lilo basuka par rapport à émission na biso lelo par rapport à Marambo tika na ko sala soki na komi na suka wana na komona loboko na yo yango lobiti soki na komi na suka wana na komona loboko na yo to komi na suka non on est bandeli quoi vraiment ça non on est bandeli dans total onanu Makidiba yo mututi
wana siko ezaka moto beti makidi baenda ndima yango yo donc tant déjà na beto do makili ba tant poli donc ils ont ndimi make eyo wana quoi donc eyo eyo. Merci beaucoup, Dieu merci Edingwe Makidiba eyo. C'est ça le nom de scène. Merci beaucoup Ezaki Sengo pour la bisoko yamba na mukola lelo. Ngape lokola vraiment merci vraiment ya mingi. Merci chers téléspectateurs Onyo Sobolandi biso na 4 émissions na biso mukolo masolo et yambela kibino. Dieu merci Edingwe Makidiba eyoa. Cri de guerre na yangwana la locomotive qui filme toujours comme papa ndinga zalaki. Donc à travers Dieu merci Edingwe tozo mona kaka Edingwe moto na ngenge parce qu'il confirme que azo sala kaka ndenge papa zako sala la preuve ceinture ezali champion d'Europe. Donc sinon tolobi félicitations parce que au memi catch na biso na niveau ya poto c'est vraiment quelque chose à applaudir et c'est le mot yako kumisa c'est bien merci pour ces efforts. Oui pour la même peso bakatière na poto soso. Ya Congo ba OK poto. Qui na bon sous poto. Vraiment c'est important. Après ba événement oyo comme ça na ozozwa moi quelques bakatière donc na bon na poto to bunda na Belgique to bundi na Allemagne to bundi na Londres, to bundi na France et puis c'est aussi si ba combat les natiki bamba si kana bango kuna kwa mutumta sa ndenge na ba vina bango baluka ba vina bango po ba contre silité donc na wote ke na zwibino na ye na bino na zungsi bino souté ndé na kina bango natiki bango kuna po na royal susu na rozo susu misusu na rokenda na bango kaka donc vraiment et ça la kaka ke ata lelo ke nazate mais eselinga pe honneur ke edi ngo pe ayena bangolu na poto di ngo pe tika bakatière na poto ndenge ba bise batika na poto donc izakara ba histoire ba innovation pe pour na catch na biso congolais en tout cas félicitations d'abord pour na ba idée et puis pour na effort ozo sala pour na ko élever sous catch na biso ezaki vraiment esengo ya kozala na yo et puis esengo ya bino ba ebolandi biso to pesi merci l'équipe technique Gelor Mouya Rabi Fouka et puis Samuel Ilunga. Merci à Nabino Nyoso Bolandi biso na obosa na te ya suka l'homme de nul n'a le droit d'être resté sur la terre le mukolo masolo lui c'est maître Malou Abili Cléophas dans son atangi komoni na baksa sukomba mutu musute kozela na tanga ote et la kisi émission lelo ici. Merci. Nul ne peut raconter ou faire le récit de ta vie comme soi-même. Mukolo masolo. Mukolo masolo, une tranche de partage de connaissances et d'expériences à travers le parcours de la vie des modèles. Que la FM Télévision met à votre disposition. Ce que tu vis ou traverses aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a sûrement vécu également et a triomphé. Prenez donc rendez-vous sur la Fondation Maloa Télévision pour vous édifier à travers le parcours des autres. Comme une histoire et chaque histoire a un parcours. Ah oui,